liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na kongo zala na liu donc solo c'est solo moi lelo to déplacer le sous-soir bozomona to na taxi to pesi mbote na monde entier 510 millions de kilomètres carrés to ke visiter lieu saint bakoko babengi yango place de la renaissance ezali lieu saint ya souffle de la vie donc opesa moi explication concernant esika wana tozokende donc voilà tolingi tokoma ozomona to na taxi donc tozopusana mpona tokoma na lieu saint bakoko koko mombito est toujours ensemble comme d'hab lieu saint wana ezalaki lieu saint moko esalamaki après 200 ans l'abolition de la colonisation et de l'esclavagisme donc a tokomi zamba bakoko aza na biso elongo tobengi yango lieu saint ya souffle de vie donc lelo tosala losambo ya souffle de vie babengi yango dalapo ya mvuluzi kimbango esika bakoko bapikaki bendele ya kobandela vie na bango parce que boumbo elutaki mbeka kasi nzakomba pesaki bango esusu elike ya solo pona boye na biso bilenge ya nkoto mibale bakoko banyokwa maki mingi bakoko banyokwa maki mingi bakoko banyokwa maki mingi pona lobi kwa bahindu na Kongo nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba muya bakoko banyokwa maki mingi bakoko banyokwa maki mingi bakoko banyokwa maki mingi pona lobi kwa bahindu na Kongo nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya soki tolandi beglise tokosila na kokufa soki tolandi bakoko tokozwa bomoi ya siku na Kongo nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko soki tolandi bakoko tokozwa bomoi ya seko soki tolandi kolona tokotonda na bilei na Kongo nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya omoni monima ya place oyo tozobenga lokola la renaissance kuna badessine un géant bakoko na biso aza enchaîné pe omoni mwana ya mokie alakisi loboko apesi directive ya plusieurs oyo tozokobenga lokola direction omoni mama na mopanzi ya mobali ye wana atelemi donc sa bakoko bazwaki mwa souffle de vie pamba te boumbu elutaki mbeka kasi awa base liberaki mpona kotalisa pwelele oyei na nga na yo donc awa ezali esika ya détermination oyo bakoko babandelaki bomoi na posa ya bomoto bwa bango parce que esclavagisme ya bamindele ezongisaki bango nsima ntango molai lelo tozali disperse na bahaiti na baguadeloupe na bamartinique na oyo tozokobenga lokola amboka ndenge na ndenge 510 millions de kilomètres carrés nyonso wana ezalaki motema likulu ya bamindele balingaki bolamu ya bomoindo te yango badispersaki bakoko na biso pamba te bayebaki soki batiki biso na bomoko ya bolingo oyo toutaki nango likolo onse uta boyei na biso likolo onse tokozala na bokasi ya koleka mokili mobimba donc mpona mokolo lelo tosuki na wana tozokota sikoyo na kati toyeba bamodalité ya programme oyo elekaka awa parce que c'est payant totalaki yango na internet mais tomonai déjà que budget eza mwa likolo mais tosalika le nécessaire tokoma parce que tolobaki mpona bakoko tokotya babudget tolakisa mobimba ya mabombami ya biso loposo moyindo na ntina ete bana nyonso ya loposo moyindo bayeba bakoko na bango mpe bakomprendre réalité ke bakoko baleki yesu na nguya bakoko banyokwamaki mingi bakoko banyokwamaki mingi bakoko banyokwamaki mingi mpo na lobi kwa bayindo na Kongo ye nzambe mopesi mpe mabomoi
Nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya bakoko banyokwa makimingi bakoko banyokwa makimingi bakoko banyokwa makimingi mpona lobi kwa bayi na kongo yenzabe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya soki tolandi beglize tokosila na kokufa soki tolandi bakoko tokotonda na lolendo na kongo Nzambe Nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka biso mbamba na kolona bakoko balonaki ndunda eglize elesi batunzato bakoko balonaki ponduye Église melisi makila kindoki na Kongo mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko soki tolandi bakoko tokozwa bomoi ya seko soki tolandi kolona tokotonda na lolendo na Afrika Nzambe mopesi pe mabomoi bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko bakoko banyokwa makimingi mpona lobi kwa baindo bakoko banyokwa makimingi mpona lobi kwa baindo na Afrika Nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya beta losambo ya Kalapo ya Mvuluzi Kimbangu Budi Teleman pendele telemaki ya Kimbangu esika bakoko batiaki pendele ya kolakisa pwelele boye inanga nayo par rapport ya eliki ya solo o Nzakomba akabelaki bamokta boye ina bango likolo se bateli charge tozo se renseigner pour ce qui se passe ici après nde tokomata siko kuna likolo na escalier wana bomoni ti na place ya statue wana ko pesa mwa bwanya na maele likolo na mesa ya kolakisa pwelele te bakoko na biso leki mokili mobimba na bwanya na maele pe na nguya baleki Yesu baleki Mahomet baleki Buddha baleki bakombo nyonso ya lokuta oyo baziyele biso na propagande européenne donc pona mkwale to suki wana Nzakomba aza na biso elongo utupe moi na kombo na ye pona mokili mobimba Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo naike mbwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo naike mbwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo naike mbwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo naike mbwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo totombeli mukolo malamu yengelamu na bakoko banso ya mokili mobimba ndenge tolobaki ete 2020 ezali lidusu atonga nyonso ekobima na mpwasa pamba te tofongolaki mopepe ya 4 point dino ekotambola bipai nyonso oyo babomba basekele mpe soloka oyo ezokobebisa mokili ekobima na mpwasa eglize ekokufa ndenge tolobaki yango pwelele ete bakoko bayebaki eglize te kasi bazalaki na bonzambe na bango mokolo mwa lelo tozokende siko na détermination ya 2021 parce que 2021 siko tolingi tosepela na bolamu bakoko na biso 2021 tozokota na programme ya salaire ya tous les membres ya liloba ya Nzambe tokoloba yango mercredi na Egypte losambo ekoleka tokolobela makambo etali basalaire baadministrateur nyonso ya liloba ya Nzambe bayeba mbongo ya mutu na mutu salaire no bando kozwa combien chaque membre pe ayeba salaire ne bando kozwa combien
loko eza débit tokoloba yango na bosolo nyonso ete bamembre nyonso ya liloba nzambe bandokozwa 500 € par mois à chacun. Tant que fongola yenda na 2021 administrateur nyonso il y a administration générale bandokozwa 1000 € par mois à chacun. Et l'administrateur chargé de l'administration oyo basimbi bitando to pe ba siège ya liloba nzambe ya bamboka nyonso bandokozwa 750 € par mois. Donc pour nous lelo to suki wana to sala continuité programme à partir de Égypte, to quitter en Égypte, to reçoit vol awa mardi à partir de 1h, to rebeta 5h du temps il y a route vers Algérie, to comme en Algérie mercredi na 6h, to za na Scali il y a 2h du temps, na 8h to changer avion, to beti Égypte. Égypte, tu as 5h du temps vol, tu as Égypte na 13h45. Balamoko, tu as un hôtel, et si tu as réservé, tu as payé moi moukier parce que fatigue il y a 10h du temps en route. Na 16h, 17h, tu as bête à l'Osambo live. Pour na to sakola sanguela muyanza mabakoko nde to lobaki ete lilobanza mabakoko ekotelengana te kasi ekokisa biso mokano ya mobimba ya manso oyo tobungisaki. Après jeudi, tu as pyramide. Tu peux essayer explication. Il y a Boanyana Maël, une pyramide de Tongamaki, tu as l'architecture Bantou. Et vendredi, tu continues à la pyramide pour filmer, viser, puis tu ça explication. Il y a Biloko, Obako Batika qui peut koyer, Bisaba Arabe, Bazakuna, et Sengeli, va libérer notre patrimoine, Balanda, Obako, on a mec. Parce que Bako Obatongaki, Égypte, dans le 5e siècle, dans 500. Depuis le 1er siècle, la première année, tu as 7 coups de tonnerre, il y a volcan Betaga na Bukavu. Ba lava volcan et vibraga bakoko na biso pe bakoko. Ba salaki occupation territoriale. Il y a toute l'Afrique, ba occupaki ba Butembo, ba Bunya, ba Maniema pe ba Mboke Belé et 40 pharaons. Ba utaki na 4 forêt équatoriale, ba bimaki na ba puissance. Il y a des connaissances secrètes divines, il y a 40 pouvoirs magiques de l'homme noir. Batamboli na makolo pendant 400 ans pour occuper l'Égypte. Mais il y a des batongi Kachopia, ndambu batikali et ndambu bamataki 40 pharaons na bake kotonga Égypte na 500 et bandela mokilinde batongi pyramide na existence il y a 100 ans. Ça veut dire 400 ans il y a parcours au batambola ki makolo pour na bake ko na territoire wana ya Égypte ko tozobenga lelo. Malgré les envahis, mais il y a des la vérité, nous sommes venus récupérer notre patrimoine. Et ça, il y a des mecs. Donc, pour récupérer tout ce qui était de notre authenticité. Sous la complicité des Anglais. Les lots bazo ko piller biloko na pyramide ko kende ko exposer yango na niveau ya Europe bazo lela yango bambongo mais biso mo bakolo biloko ti lelo tozo bénéficier eloko moko te yango tolobi ke solo c'est solo kimbangu mvuluzi azali mondenge ayaki pona ko sukisa tembe ya bamindele ya colonisation pe ko zongsela mutu mwindu bolamu ya bomoto naye liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko yotika la seko oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele Oswani na Congo nzala na libumu asko toke to se renseigner tozwa tozo benga tumata sukuna na monument yango wana tala yango bien tozana na se tozo kesko to mata pena na escalier wana bomona bakoko o banyoko maki botala mwana la kisi musapi apesi biso indication à plusieurs directions. Alors que si pour les été, le quoi va qui disperser ba foyer na biso, to ko continuer pour nous zonga milimo abaye o babimaki na porte non retour, aller sans retour pour na to bâtir Afrique à sika. Donc Congo sikande mtezwa ko kata makambo pour na mutu mwindu nyonso a se retrouver na salaire. Il y a bien-être nyonso o epesa melage na nzakomba uta boye ina likolo on sait to tomboli ko mwanza ko maliko na nyonso pambate azali nguya ya lobiko ya mokili mobimba.